Bonjour, bonjour, Saline Bandekonia Sobalandaka, Eco RDC Nde Makambo. Un grand merci à mon boss Jean Thubaud, Jean Thubaud, hein? 3 fois plus que boss. Merci à toi, Francis Manvimpi, Yaba Francis, Bobby Poto, donc Yondem to Simbi coiffeur, Nyos, Yaba garçon, Nyos, Jeune tout ya Poto, et pourquoi pas à Victor Bajuna, ma 12 étoiles. Là, j'ai dit directement un grand merci à mon boss. Jean Thibaud Bande Makambo. D'abord comprendre que voit vraiment ils bien été hein bino na poto kuna bolobaka ke hiver biso pe ana kinto ana hiver na biso auto bengango elanga donc elanga frappé nga fort vraiment. Merci à toi Verdi qui yoka 24 mise au point derrière la caméra et pourquoi pas à maman Brigitte Nkongo motema papa Willing Congo Jackie qui là ba moi ça mwinda l'équipe au saka lelenge na seki malgré voix eza mabe mais la seki nazo continuer toujours na émission nanga Anto Straight motema Mario Straight. Merci beaucoup on toujours continuer ce bon moninga boé ce bon moninga eza bongo télé-réalité te eza elouya bikolo te eza pe si on parlait de toi te eza pe enquête te mais eza Elubu ya bastar bongo te ko luka nani te ute ko zane bino mo boyebi que muto mikolo yo asimbi internet na ndenga mabete na ndenga bien balobi donc kipe kafeka là si la banda ko mo sepeli. Merci à toi Verdi Kioka 24 mise au point moi to sengi bongo Verdi Kioka fungo la biso to mona lelo kipeka peka bonjour kipeka. Bonjour maman Fanny. Bonne santé. Santé bien angola nzambe. Bolimbi c'est parce que naza rimé hein. Nayoka ki yo déjà erozoloba. Ka mona santi voix no ezara boyete. Yo za mutaba chaleur. Merci. Voix et ça la nini mais ozo forçant c'est bon. Merci. Mais bon garçon na senka ba bon garçon na o. Merci. OK. Merci beaucoup. Merci wana tozo sola bongo ezana kipeka peka nese bino mikolo donc Fanny Katalea malgré maladie bino mo boyebi ke soldat ya Eco RDC na bundaka pona CP Sabino boba ki nanga Fanny Katalea lukela biso su zongele la biso lisusu kipeka peka alamba yo na zongeli vraiment to mekamo mukena ko sola par rapport avant non to kende kipeka peka moi résumé muke ya eza batusu ba banda émission na 4 eza pe batusu ba banda ne bande mais résumé kaka ya que qui peka azanani marié père des enfants qui peka asaka nini théâtre na ye qui peka kolonini juste kaka résumé Non qui peka aza mbeku 100%. Ndenge toyoka balobaka cri na biso mbeku yo bato nyonso bana poto ba mbeku na pesi bango mbote po bayiba cri wana famille kikoka nyonso na pesi bango ba mbote belé sika bazali vraiment qui peka za mbeku 100%. En tout cas nakangani te ko kangamate ya pada so kangami émission kata ya solo wana te na wakangamate qui peka na ko bandeni Olobende pour la bossane. Moi résumé ka sur qui peka abanda théâtre wapi lelo qui peka zo évoluer wapi. Non qui peka lelo azo évoluer na groupe na imoko force des jeunes. En tout cas ils a groupe moko bientôt na poto ba zo biloko asika ba mona bina ba maya sika donc titre na bina ba maya sika po ba mona bina ba retrouver ya ba maya sika qui peka za na groupe na imoko lelo na bandi vraiment théâtre na cité na 1998 to bunda na cité ti vers ba 2004 ndé na yaki kozwa télévision na groupe ya Johnny Tsakala. 2004 wana ndete yako sala pièce ya Mazé motema nanga nakokufa do Mazé tanto do Mazé tanto mwana mukongo atongo na pese mbote do Mazé tanto na ba bébé na ye na mobali na ye tozala na fête ya do Mazé zala somo Karine Kidianti na Karine mwana papa Kidiamfuka. Karine Kidiamfuka. Irène Kidiamfuka. Karine voilà, Irène Kidiamfuka. Ba collègue nanga ba wana na ba Irène, ba Domazé, to kembi na bango na ba tournage. Ba mbote na bango sika bazali. 2004 ndé to yako sala ba na groupe ya Johnny Tsakala na ndé na yaki obanda ba nzonzing. Donc tout ça qui vraiment donc banda 2004 tina lelo tozaka na musa théâtre. Merci beaucoup. Merci mais par rapport à côté na moi muke arrangement ya télé-réalité ou te ko ça télé-réalité arrangement nango ezakindeni. Bon, arrangement nango vraiment eza bien makasi. Eza bien makasi par rapport
bato ebele bazobenga nga na bapel kaka vide normal. Mais nayebi ke poto appel normal ezala mingi mpasi mingi bango ba WhatsApp nga nde na miniti oyo na WhatsApp te babenga na bapel normal naamona déjà bien. Mais soki WhatsApp ezalaki nayebi nga ozala lisusu somo makasi po babenga bamboka ebele Belgique, Paris, États-Unis, presque partout baobenga ngai vraiment. Mais nayebi téléphone eza te par rapport à nini oza artiste munene quand même. Téléphone so benga ozwa ngai ezali mais mpona ba WhatsApp eza te par rapport ndenge biso tobimaka nakendaka tournage nazongaka vraiment butu ndenge ezalaka bamoni nga bayebi nga star mais mbongo ebima bolit batalika na hote batalaka na nga te ah mama ayo yo mtoloba esika moko na mukongo po na tolo yo poza na tolo na yo mais na mukongo nga na mwa Dodan. Merci beaucoup. Moïsa wana na mukongo yango Dodan wana yo ezaki au moins différence nde bamina saki nga mwa muke babotolanga téléphone azaki nango ya cher. Donc depuis babotolanga téléphone wana namonaka mpena nabimisa mbongo telema bambongo yango ya pasi nasomba su téléphone ya cher. Donc nakozwila mbongo wapi nde yango moni nazala kaka boye nayebi ke bana poto bayebi baza na souci ya star na bango baotinda nayebi ke ezoya vraiment batelefone ezolandana lokola mai to bando solo na bango na ba azotinda France mokonzi ya basalon na France. Donc so olingi bina elongi no ebonga o mwana mobali o mwana mwasi so koti na salon ma vimpi na France mama France nde makambo era yana kini akatanga suki akatanga suki abisana la soko atala na tsala no tournage moko batu balulanga fort. D'accord, d'accord. Mbote Gilles Vamavinga aussi na pesi mbote na Paris baona baza ya ngai en tout cas bambote belé na bossa na kabino te po bino pe bobosa na ngate tozala toujours ensemble. En tout cas d'accord, merci beaucoup, merci wana toujours continuer mais tu habite vraiment tout na moi mukie qui peka donc quand on a besoin on peut avec nini qui peka dans le ciel au moins si le gamo. Merci tu continuer mais apparemment qui peka sur la mukina tongo mutu mtana ndenge ni nga sur la mukina tongo nga vraiment na muluba 100% muluba penza donc 100% penza muluba parce que si bembo pas changa la star ma star préférée donc nga penda sur la mukina tongo nalia penda fufu ce fufu là les a ata 14h 15h nalia fufu là na kunda tina tite na kana besoin fufu là mais sikoyo yo na pas na o soko za nzala ou bien so la mukina tongo au préféré mingi ni bon kipeko si vraiment azape mkonza fufu ndenge yo lobi ngali nga fufu tina milango kutunali pate pena milango kaka sona moni sentiment ngo bopesa ngati menga mingi fufu kaka avana bima ka balambelinga pena fufu na le avana bima donc na linga mingi fufu sko linga mingi ko le fufu ona nindi za bato msunde tinga dalia fufu na bilomo etabilo ikauka na lia nango fufu sko yo lia fufu ndenge ni ngabe na fufu na bilo ikauke kitate vomi lo bakwanga wana ko lia ngwata na likayabu sera basafu chesafu mais na minute ko lia ka makaba kalinga kwanga so fufu vraiment na préfère mingi légumes ndunda bima ya biteku teku bien pointe noire ou bien pondu nalia blo wana trop pense ko lamba ngonde nini yo sala ngonde neti pondu to nini ndeta tandunda légumes eza na accompagnement nango ota na accompagnement ouais ou bien ota ka nyoso non na kozwa ndeti na sombi na lambi ndunda légumes na somba huile na somba tomate mbuma na sombi mwa bipisa mikie na yeko somba mbisa okauka po mbisa okauka ke bongsa ndunde mbisa okauka de ce qui fait que yeko lambe to mona biso za bana ba Congo ti bana ba Congo vima biso binazo za vigilant mama zo lamba surtout nga za ka misiki na okole so mama zo lamba na za na kali maboko na zo tala kaka oka ba to benga na ngame na zo kima na okende te na zo tala kaka pe na zo mona kaka na mona kolamba to lamba. D'accord, merci beaucoup, merci. Voilà, toujours continuer toujours. Un grand merci
Hein? Na verdict Yoka 24 mise au point, pourquoi pas à Bob Molema, mon fils, à moi le suprême, et pourquoi pas à Nora Kalonji. Donc on peut comprendre que pendant que na la peine mise, ouais. Donc vous comprenez que yo akabo no vous abonner ba commenter ko kaka fani ozo tia mise fier. O tia la ki peka peka mise fier. Oui, il faut la tia le pe mise fier. Voilà. Donc le pe lobby. Moi singa pa na mobali pacha fier. Oh, zola lisilanga miso. OK, moi ba te que donc mise déjà moins été. Merci beaucoup, merci vraiment. Na kipekos touti na niveau ya ndaku, na niveau ndaku ozate. Tant localisé et aussi oza awa to kolando vraiment avant nous to comme pendant na maman motuya to kuti awa o changer place non awa eza pas acteur nanga mwana nanga ya groupe. OK aza chef de troupe na groupe nanga force des jeunes toza awa tema to bongisa biloko asika. OK yango wana to yaki na pona mamba scénario to landela ngo vraiment pour bientôt to tourner pour to bongisa tellement obengi ngapi on a biso na za awa. D'accord, bon, Isaka Tchocho Isaka Mbokalanga qui sont ici au Kamboka pour tout nanga chef Chalère. Bonjour beaucoup, bonjour à toi chef Chalère. Donc Isaka que tout nanga Fanny kula na milobeli déjà Tchocho Mbokalanga. Merci beaucoup, on a bongo tozo kende. Lelo ya pekos programme ezande n'y a pas arrangement ya pièce au banda. Bon, lelo naza iniki mapona osala scénario hein. OK. D'accord. Dabongo, bisope, ngala verdict yoka 24 mise au point toye pa na yo. Moni biloko ngosa na tongo wana. Ngo lamba na tongo wana. Toye siko pona toli yango. Olambela biso. Obe ona linga kolia. O linga kolia na tongo wana. Yango nde siko toye olambela biso. Ege mo ko seka le bangisa nge. Biloko no zela donc on a lamba siko kasi to yet kala verdict yoka to donc siko esali lokola que verdict yoka a eu place na yo verdict yoka a eu place no nga a eu place ya petite sœur no wanda ni kabilamba ngata to nga so place charisme ya ngata donc mais na mbongo na biso za mbongo te chef azana tika ngate na koya oyo chef oyo kati na mbongo na biso poto yamba bapa ya bali ya ndunda bilonga na linga. Aux après, d'accord, merci beaucoup, merci. Voilà la lobby, merci à mon boss, 3 fois plus que boss. Jean Thibaut, Bondi Makambu. Toi, la Bible, on a mon maman Laurette, Sephora, Jonathan, Thibaut, la boss, Bazaba boss. Mais pour la biso, maintenant, tu l'accès à Mikolo, le lingue, bakata fufu. Ce qu'on prend, na kata fufu, on a bien. Eh, yoka, malamu, tout ce qui est chef avant d'anaye. Biso, tu opé ça, on bongo. Ya kolia na biso. Bon la biso ezalaka to pesa ka $20 yango au moins que to longoli au problème Fanny aux âmes taba surprise kasi bomba mbongo na so na ke wenzi voilà toke na wenzi nakata mbongo eza $20 osomba biloko ya na se ya $20 etaliyo osomba na biloko débordement ya $20 etaliyo osomba biloko juste ya $20 embadi pona sala mafia pona sala mafia yupo comme le roi baba sinde baba so sala ba mafia bon on a somba biloko ya $20 biso misato to si ça donc la mbali boso mutalo mané vérité abine peta pekos to aga misato na chef Chalère biso 4 to le biloko ya $20 pona sala mafia osa mafia combien. Bon, non, beta na kakina wenzi. Na koma na wenzi. D'accord, merci. Merci beaucoup. Wana bongo toko bonga makai toke po toke no ti wenzi. Toko kende. D'accord, merci. Donc tina wenzi bo filmer. O ça va tu o ça du logo tu. Fanny oza mutamakamba. Merci beaucoup. Merci wana bongo to kende wenzi. Toke wenzi na vie na biso. Donc tombola ndeni na sala wenzi ngana bino tokutani sima. Check. À suivre.
kosoma biloko ya kitoko. Kata mtu na ngocha. Wewe bangwazi ni. Kwa mwana. Aya. Aya. Vive fond de bandage. Na bilo na wala mbila ndunda by peace. Kuna wala mbali. Tiaga lenga ka bo bazo fumer so so ye. Ngana lo bana zana na za conscient na bebe lo ni bazo sala ba oni baza. Oh, ouais, ça est chama sangu soko. Tia. Tia. Ile hawa pesa kile. Ya tobati kwa kwa. Ah, bongo tu. Where am I again? No, that's my job. Hey! Ya mai ya. Ya venga la butote kama. Kanga mapego. Merci. Nayoki na mboka babeti babonda eleli sango malamu na matoi ya bato epesi Eco RDC balobe
balelaka politique basalaka mpe émission ya musique émission losambo ejali abonnez-vous massivement abonnez-vous massivement RTC émission mokili ekomi kotala Nicolo Babu. C'est quoi, ok? Ah, Ok, c'est bon. comment on va dire? Eh, Je vais pas le lamba bundi. Tu vas trouver combien? towele eloko te aye na fufu omoni mutu niotu chauffeur niotu soki aye na fufu totunaka fufu oyo eza ya nani azwi fu alobi ke ngai essentiel epa na ngai fufu ekomi papa eske oyebi kotanga te natuni fufu ya nani po eza na biso bayaka na fufu bakomaka te bachauffeur epele bayebi na bakotanga te omona bongo aye kaka bwaki eloko ngambo mobimba yango wana napesi ye respect siko ye miso ya bato yango ndoyo apetanga Merci papa la moi Mbali c'est combat. Mama bonheur zalaka kawana po ego RDC yango nde maka c'est la classe et la différence amama yaka kotala émission na bino yango oyo elobo ya basta amama yaka kotala émission na bino yango oyo na ndenge ya télé-réalité Eco RDC. Merci na bande kolonsa balandaka Eco RDC nde makambo. Merci touti bongo wenze toye. Et comme siko era kolamba tata siko sa nde ninya. Kasi tukomi déjà dit. Yo bipunga na lamba. Kasi pona lamba. Voilà. Gaza problème te. Pona lamba vraiment. Oh Android te. Allô? Tokendaki. Na yo sozongi na poko tokutana. Ok, merci. Tout ça là qui n'a pas ça qui est. Merci. En tout cas, wabongo toza na biloko présentation ya biloko na yo par rapport à ngapi na aider awa. Comme ça. Oh yeah. Masango, tomate, masango, Wana biso siko topesaka pe
elamba na biso yango oyo oyo eza kokanga wana mutu oyo eza ya kolata na nzoto kipekapeke kokozala na latiso te ntuni ya malongo eza ya ajinote Ubomba nini? Voilà. C'est quoi? Oh, c'est changé. Non. D'accord. Ngana tiki au Casineta, on continue ça, nous allons appeler. Merci beaucoup. Subaye barate kolamba ndunda. Kosukula ngomba lebele. Ondunda eza na banyama misusu ya couleur ya likase. Yo ozoyeba te, sokosukula mpe bien te. Moye mpe oyeba eza te me ozosukula ozomona mpe contrôle ya babiloko ya mike oyo kokokangama na ndunda. Yango eza goût préféré na ngai yango mpona yeba ngo. Nakokosukula yango ata 20 fois. Mais mpola otoma mpasi ata 10 fois. Nasali ata la moitié. Ata 10 fois esalama bien. Makambo Fani azolukila ngai oyo. Mwana wana ba surprise. Ndela wana. Ndela ndo kuyo mtaki. Mbele eza minu makasi naye kosoka pamba sona katana eza so baproblème plus akabofani azolokolo alambakala oyo ozotia ngusu nanga na maya po elemba ngusu na mai na moto eza mwa makasi ana tia na moto etoka mwa ndambo mpo elemba yango wana atie na moto
Nzoto ya meki. Bato ba pembeni na meki batali ngai. Nzoka na meki mpona yeba eza makasi to elemba. Ameki eza makasi yango na tie na mai ya moto. Asala bepisi na ngai mpona ndunda. Kwa bandimaka te lelo baamona kimona meso eloko fani aloki fani yo oza na ngambo na nga yo babiloko osalisa nga awa wana ngambo olia loboko na nga ana difilite ya kokata po nazobanga mosapi po kolamba eza do bana mibali te eza do bana basi me lokola toyebi kolamba okomprendre nga mbeli mpe eza kilo talinga bambeli amaka kikandala wana bambeli kikandala wana otya kaka kien kien oyo kuna batela loboko na mbali awa pilipili ya mubesu na chango mibimba etoka po bato misusu mpe balingaka pilipili ya mubesu neti ai mpe yango mera asoni na tia ya mobimba nga mona yebi tokomi na etape ya tomate totutaka lisusu te koma kaka kokata ekilemba na moto yango moko nde kolemba nakangela ngo na motema na alamba ngo na motema moko soki kaka mina ndeti Dr. Jeff Chenda azalaki na kini awa epali ape mokolo akoya koyoka loboko bakoka toza na bango deja bakoyoka tushe po bandimaka mpe te ke nalambaka me yo oyebi kenge nalambaka me lelo nakomekisa o lelo omona tushe omeka komona tushe bon yo oza mama keba mwana moki abetaka mbunda bakolo babinaka lisese wana bino boza bamikolo bana bakongo oyebi kipeko salola mandunda me bato bakovendola sana yo moko façon na osalela deja ozozwa apeti me oza na poto olia yango nde po ekotaka na biloko po matungulu ezaka très important ebele bayebaka valeur ya litungulu te surtout ebi valeur ya litungulu moto mosusu omona ayebi ne kolamba comme tel mbongo eza moke mwaye asomba biloko oyo nyonso eza te nzoka ozolamba ozokotisa biloko nyonso oyo esengaka ekota na biloko yo moko kosentir touche ya biloko telema biso deja toyebeli touche wana yango moni nasombi biloko nyonso soso olamba kaka ndunda atie kaka mafuta esili nango na biso sikoyo tema bapesi nango mbongo nasali mafia me ya mingi te nalingi vraiment nalamba bato basentir kendaki wi posango ekende biloko akipeko sayebi olamba ya peka yebi olamba bomona filme moto osalaka bapetite quartier nalamba matembele ti donc nga naza makasi biloko naza makasi kotoyo so nde na chikuye kitisi biso okauka na matisi sikoyo
légumes na moto. C'est pour cela. Yaka. Oyo yango nyonso ebe ekendaka nzela moko. Somon. Tout ça on n'a pas chabo perte. Quelle perte. Maman il a changé. Oui toki. 18 ans. Yo keloko. Nani kuto itoki to yo kan déjà ntsunga. Yeah. Anga e Karine Kidianti. Era na kini fana azwa idena lambela e ayoka loboko. Mère veut mère ma solution. Oyo kaya peka lambe biloko mère va lier. Kuma pape. Oye. Bakoko basengi. Bakoko bamonde na akumisa. Eligi mingi. Biso pe boto mekanam. Yango bakoko basengi ti. To baba wana makambo akala. Makambo akala ke. Bakoko basenga. Na chale susu huile. Watambola nzela ma bango nyonso. Yala. Voilà. Stopé wana. Soyo na chabungwa. Yeah. Yeah. Na utocha ndunda na ngana moto toka na kota na makambo mususu so na sala la mer na longola matoko la mer poisson ekomi le Thomson mena na bosani mbelier na longola loko ya edengo ilanga mbeli kawado matokolo na kikongo babenga ngo malakasa asko na sa Thomson ko Thomson yango to chali kolo ya ndunda yango na okali ngo apa na okali ngo apa kuna lela ndunda likolo konga za biti so na lia kintsange ko zanga te na kintsange za lokola iloko likolo kwa soit likayabu moko na tombi soit Thomson la mer ndenge za bwina kalingi yango esala nga bien sungoyo Gilles Vakatanga alobi nanga zo yakini kalate Chazo koma kini ngapo na lambela ye. Gilles Vakatanga. Nadine mama na plan medi bango nyonso bana Lions. Ba o sentir. Lokola ndunda na ngaji je toki. Kuna chat ko kibe. Dambu. Unatika ndambu pona Thomson. Machango likola Thomson. Et ça moi c'est bon. Ndundo. Bakoyo ke loko vraiment. Gilles Vakatanga. Mwana para solo. Na ebike o ya kindengo zo ya bongo lukanga na lambela o. Po bloko oyo kantsuma na kamera.
Kipekosi. Fani azolukila nga makambo. Abi alia biloko na nga. Oyoka. Ulali? Fani? Ulali? Tala wande na olambilati. Oyoka eloko. Sikoyo nde na cheboye maya fufu. Entre temps. Acha maya fufu. Fufu pe etokaka. Nakokanga Fani journée mobimba te. Ko eza te hein. Na tolambika na makala. Makala eza eloko moko tobosa na yango te. Kutu na ngana lamba bana bakoni. Ponga na sande makamba kala. Oto sala na bumwana. Anamba bana bakoni na zuma banga na chempanzi. Na zuba koni na cheme na ogi milinga. Biloko bobi bana tsunga makala. Ba bopesa nganzungu ko. Chef nanga na mwasi te. Nzunga munene ezate. Mama bode fsanga nzunga munene. Fufu eza mwebele. Merci beaucoup. Oh, nsko na chema ya fufu. Bomo na susu touche. Ya badi chef chalet. Na ozwa kiyungulu. Kiyungulu ezali hein. Na plateau na yungulu la fufu. Nsunga Bawa yo biloko. Sikoyo na première étape ya kochango lutu. Mama. Kipeka mininga. Oh, balobaka moto alambaka liaka te. Kontsunga deja ezokotela nga na zolo eske na kokolia lisusu. Akabelanga mwa mai ya moke na ntango mpo yango ebimisaka mai yango moko telema mpe mwa supu esalaka mwa bien nabakisa mwa mai mpo esala yango mwa pianga mwa mai ya moke na kopo sentia komono sentia pianga mwa mai ya moke yaya pusa nazobanga voilà. On a ce coquille et ça bien. Bon. On a tout à aïe pour na chana Thompson. Oh, Thompson peut ça na bepis na. Ya to kalinga ba mama wenze kuto akalinga Thompson na acha bepis. Bo e to lia na ndako. La boipo moi aiwana ezona ba Thompson nyonso we kota bien ezate moko eleke ba 3 Thompson tozalaki misato apa nasombi misato po nabe nasala mafia nasala mafia sikoyo natia yango lisusu mwa kibe mpo na bazeye omoni Thompson so osala yango mpe bien te bazeye
tiaka mwa baze yango na mpona noze po olongola nyonso boye nde ekikota bien. C'est bon. Etsunga mami kana muwa somo kokanite mais makambo na sala on a bumwana. C'est bon. Ngalamba tona bumwana. Muwe kokani. Ah, c'est que comment on a touché. Ah, d'accord. Non, et bien un couple na longo mon. Faisait colo. C'est une Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Si merci na bande connaissance balanda Eko RDC songa komona mutazo lamba zo bina c'est pas facile hein kande na lobaka babi Cyril Motema tabu fatu de la part à mon boss Jean tu vois babi yende makambo na bi maman nangai madombunga Motema ya fioti ngoma hein ba bon séjour na fioti ngoma ana kata Kinshasa wa bilubu elubu na biso ebela kate ebeli tunga makasi naza on remet mais ça va to mekanan wana to ka te ka yonde mtozo lamba bonga bingai ya ba meka kaka to yeba nani kendeni ekendeni ta bon ah yo solo baka ta bon est-ce que verdict yoka ça lobby que ta bon est-ce que ba chef bosibo lobby ta bon nante toro landela ngos kon ngo koma na étape ni pardon papa na ngapusa na mwa étape sona kitisi yango pona kanga sko Thompson na kanyi Thompson fufu de jiza na moto kalate to kana olamba OK soka Thompson esi to bandoli na biso esi non. D'accord. Merci beaucoup. Merci na bande connaissance balandaka Eko RDC ndé makambo. Tozo continuer ka toujours. Un grand merci. Balobi merci na bato ba soutenir Fanny Katalé fille Tchocho pour na santé à petite sœur nanga. Bazaki nanga vraiment corps, âme, esprit. Donc merci beaucoup Nabinonio, c'est surtout merci na maman Iris, merci na maman Karine Okako, merci na tonton Nira, merci na ba maman Nyonso, pe merci na ba papa Nyonso ba soutenir nga na ba ndeko so bobenganga. En tout cas esaninga bien makasi bende saninga penda RDC eloka makasi. Donc on a groupe RDC eloka makasi. Merci na ba ndeko Nyonso donc tokutani bongo na kolamba mususu. Merci beaucoup. Check à suivre. Kanya Thompson ya. Merci beaucoup. Ngala bino tokutani sima verdict yoka yonae. Merci check. Merci à toi Mireille Kwema yaba Mireille Nakati à Paris. De la part à mon boss Jean Thibaut Ndé Makambo. Sami Cointro Sami Nakati à Bruxelles. De la part aussi à mon boss Jean Thibaut Wato moni bongo papa na biso azota déjà foufou. Donc kalamingi te tozo l'accès mikolo déjà ndenge lolenge bakata ka fufu. Maman Patricia en tout cas maman Patricia umela fanda na ngwende na yo wana na kati ya groupe elongo na maman Iris wana ba bibongo na kati ya équipe nationale RDC loka makasi. Merci na bande konyoso Karine Pala, Karine Okako, Karine Kidiansi. Oh, en tout cas, il y a PCO Pende, il y a Ngwana. Emploi du temps, on a été au Koutanagité. Nous avons fallu me mettre au Koutanae. Malgré tout, il y a eu mais présence physique.
ngana soit qui wana te aregetaki makasi. Merci à toi aussi, Willy Mamona, Willy, de la part à mon boss, Jean Tubotu, au Nakata Suisse. Maman entre straight, monté ma Mario straight, Nakata Suisse. En tout cas, bien dire ça, tout ça, bon, ya kosepe là. Toujours continuer car toujours na elubu na biso, to comme na étape ya fufu. Donc bakala mingi te tozolia. Na tiki bino bozo na temps pour na distraction za la te, ya komona ndenge nini, kibeka beka. Olamba fufu au balola fufu et ça la peine bien. So moyen to benga na idée yo ya. D'accord, merci beaucoup à suivre. Oh. C'est la lamba fufu te. En tout cas. Oh. Julia la baronne nakata Londres de la part à mon boss Jean Thibaut Chiboabo ba mabanga boss so boke ngote memi ngambo kaka Fanny mami ka non c'est la appel na bino et ça la biso bien tant au bois qui mutu mutabengi apesi merci et ça la bien parce que sengi ka mbongo pété mais mbongo peka et ça la bien izalaka libanga te yango peka nde sala ka libanga nzambe oyo libanga peka na mbongo nango pe landa esala bien oyao elenga tshela mafuta na Thompson ni mafuta na mo omoni ke na ba na edo boy me afa na edo kaka kai na edo kaka bakisa ka fufu etikali opeka esala ngoma bete esala ngoma oh na samweka ndeko zo depu nango yango nde makambo yaya kopianga basala bamama bayoka nde balo omina bete lo baloba atoki okay yozongela yosko beta yo pe lobaka na kasi lobaka yo atosali na obe mission atosali ndenge nini oyaka kapa na ngai pardon batela mosusa pardon batela mo lokesa ngeza pema pardon mama kasi Fanny yo atosali na obe mission ndenge nini atoyambi na yo bastara makasi ndenge nini suka oyaka kapa na ngai oyaka kapa na ngai omande na chawo nde mama baloba bali tatoke na suka oyaka kapa na ngai en tout cas basani abuli pesa neti ya restaurant omona restaurant boyikaka o papa restaurant ya peka Gareth, moi c'est kitoko na kata Luanda de la part à mon boss Jean Thibaut Bababi Jean Thibaut Bande makambo wana bobo zomona ndeko na biso gibeka peka okata fufu en tout cas et ça la ka bien moko oh là okata déjà fufu Patricia Ngonda Zola yaba Patricia Ngonda Zola yaba Patricia. Merci beaucoup financièrement, moralement, physiquement. En tout cas. Et ça caoutchouc bandeko nyonso balandaka Eco RDC nde makambo enfin tokomi na suka ya elubu na biso na suka pende ya suka te mais tokomi na air ya rolia boni par rapport à ndenge olambi pe mais ayete nalamba kala nalamba mabiloko na bomwana na ndako lamba fort mais na kitata na ngaboye
na ebimbula na lamba te yo lisusu nde osalisa nga biloko donc na sali yango po eza volonté olingaki na sala yango na sali yango mona pe touche nde tolia bude mona touche. D'accord, merci beaucoup. Souhaitez bisoni. Tiens, bisoni on bon appétit. Merci beaucoup. Verdict Yoko Korate, bon appétit là-bas et Sobolia. Et Mame Fanny Katale a fait tchatcha de Zarambo Kanagato Laxamiko Lolo Lenge Bakata Kafufu. Oh, merci beaucoup. À suivre. Nanga bisumiko tchatcha na koko pone. Ke pole lo. Na zula mo. Eso la poni mabe. Oso poni. Janga pele kono we kote ni suni. Yo mo bo pono. Yo vete mtu yo mtu banisi ba je pona. Ile so kote. Je vais bien. Merci beaucoup la bande de connaissances balandaka Eco RDC ndé makambo enfin tosi suko lia tosi suko laksa mikolo lenge bakata ka fufu parce que ngana kati vraiment fufu sans plaignant hein na kati penda fufu mais toi na bande ko to liena bango na table awa na mais quand même nanu ko tuna bango ba vina bango biloko ba lepo ngabilo na liena okyo penda ba mwa ba mabele mwa ba mungu eleko wana zo s'engager ke ngai moi ba mabele moi ba mungu eleka bon na tuna na bande comme ça. Bonjour papa. Bonjour. Bonne santé. Kimia. T'es là la caméra, c'est présenté. Oui, moi c'est Chaleur, je suis le chef de groupe. Au sein du groupe, il y a le président qui PK. Oui, je suis le chef. Merci. Chef, où tu es là? Kobanga président T. Oh, Arolongolo pe qui chef T. Arosalo pe loko T. Il y a exactement comme la vérité. Biloko lié au qui ont ndeni. Et bana poto, bana kini. Pour moi c'est une découverte. J'ai découvert que le président n'a pas de vraiment. Je dis merci président. Si on a la vie, on a tournage, ça bien. Ouais, ils ont flatté, pose le rôle principal. On a lié na Monique ça va. Ba maman peut balayer, ba tu balayer. Yo mo na nous a na présente. Ngana lié na nga pena ça va. Bana poto ka ndebo raté, bo benga président, aya ata ko lambela bino pour na po boye, ça va goût. Sur 10. Sur 10, na pesi président 9,5. Pour ça, comme il a dit, c'est que l'équipe maman, mais le roi l'équipe maman a l'ambi bien, c'est que ça va na pesi 9,5. D'accord, va dédicace non 3 personnes. Dédicace na ngana opesa na bino nyoso bolingaka. Président qui PK o bolanda pe biso groupe na ye bientôt sur les marchés bomo na bino moko. Donc on a pesi mbote na bino nyoso. Pour ça na tangi moko ba miso so ba osilika. Bino nyoso boye binga mbote na bino. D'accord. Merci beaucoup na bon repas ya maman. Bonjour maman. Bonjour. Santé ça bien vraiment. Na Hollande Zambie. D'accord. Telle la caméra pour se présenter comme on a dit. Bon, comme on a WhatsApp, Renat, naza artiste ya président Pacheli, naza qui invité awa pas président qui PK. Et comme Mekabilubu à Lambi, bon on a senti vraiment ça va. Et t'as que moi aussi hein. Et t'as que moi aussi, on a senti vraiment ça va. Sur 10, dans ma part, on peut si à 8. 8. Oui. Vous êtes complexé. Ah a senti à Lambi fufu kitoko, à Lambi ndunda kitoko, à Kalingi poisson bien. Donc rien à dire. Il y a un bac, ça vraiment coûte donc qui est exact. 3 personnes dans ma bon, on a pas simboté. La paix simboté pas. Le thème est 10 bits. La paix simboté pas bande konangai Lorenzo.
napesi mbote epo mama na ngai ndundu bon asepeli na bino nyonso boza awa napesi bino bambote ebele asepeli makasi. Merci beaucoup, merci papa. Nasi nata bino bato boza ami bale bolobi la bino vérité te mais papa zana ya oloba ne vérité. Bonjour papa. Oui, bonjour maman. La caméra se présente. Bon, nga eza pas grande, naza disciplinaire na groupe ya président qui PKPK et puis naza chargé à communication privée ya président qui PKPK. Par rapport ya Elubu o. Non, namona batu balamba bana poto. Bakosa bino na rolamba. Président qui PKPK leki maire na biso. Bolimbisa nga maire na biso lamba bandunda na damara penza mais o président qui PKPK lambia bilubu. Oh, maman. Naza conscient na onga na oloba. Aleki maire na biso. Nandunda. Président qui PKPK ebe olamba. Sur 10 na PC 10. Bolimbisa nga wana zo engagé kenga. 10. Donc 10 maintenant le 10 sur 10. 10 sur 10. Qui PKPK yo na yepa na hote. Tika ko intimider bana. Tika ko intimider bango. What is intimidation? What is en anglais intimidation? Non. Donc bana poto aibi olamba. Aibi olamba dans na lié biloko pe na senti que moi si omoni na obanga nde siko bino lokwa na ocha ba commentaire boyoka moi si mo balukia bala e po lamba bien. Ya lamba bien vraiment makaso moni za mwa mbongo na bien oye ba parents ne bazali obalie aki ola melondo nda wana yo moko privé. Oh. Ngamo na tia na marché. Ko banga note na tia na marché. Yaka alamba bien makasi. Oh. Oui, surtout pilipili susu. Non, ba dédicace na la pesi na petit frère na nga za na Allemagne, petit Jansar, sango Jansar, wana sango na biso kalate, toujours ordonné na kuna na Allemagne. Et puis na pesi dédicace na nga ya pa ya docteur Pedro Kiala na Angola. Na bosani yote grand prêtre mère Sarah Pedro Kiala na Angola, na pesi bino ba dédicace na ngande yango wana vraiment. Merci. D'accord. Merci beaucoup wana tosongi bongo awa toye epa ya finale ya makambo adisha motomètre beba zibeba babi mon vieux adisha motomètre beba zibeba yaya babeba kaka balobaka et pourquoi pas Patrick Ngele Kamaboko Bank so Nathalie gauche droite sous na zong na bi Patrick Tshisekedi famille présidentielle Patrick Tshisekedi Maboko Bank bon parce que mi kona zaza ka mingi na Maboko Bank talaka faut que les places banque et fongola toye pa Pecos Pecos Yomoro, ça va? Ça va. Denga na ba déjà ça va pour les gens dans lambanga mo yese pilisangaye. Na lamba kala. Donc makambo yo lukoyo. Na ndima te pe ko obima kitoko boye batu pe ba sepe. Bana ba sepel na ndenge ya commentaire te. Mais ba sepel po ba moni bena touche solo. Siko ngapela pesa pourcentage point na nga. Ah pesa point ko pour ba ki moni ma belé na ebite. Bon ngapenza côté msuna ko banda na ba place na moni beurreur. Erreur alboso na ndunda erreur alboso ezake mafuta ekoki bien Thompson mbisa kokauka eza bien toke na Thompson erreur alboso na Thompson ekalingami bien erreur amisatu na fufu elambami bien ya quatrième ezake table esalami bien. Donc on a arrangé table et nos bien. Et alors, si on a l'analyse à Nyon Soana, sur 10, 5. Sur 10. Sur 10. Yoka sur 10. Sur 10, Yoka. Ah, Yoka n'est pas né, qu'on a payé 11. Bon. Sur 10, et pas dans la payé 8. Et pas dans sur 10, on a payé 15. 15. Oh, nandoko banga. Oui, bien, on ma belenga. Maman soyo, merci vraiment. Na pesi mbote mingi na yeye mei. Les profits de Lausanne. On a ça vient nanga ya mabele kitukmos. Les profits de Lausanne. Les profits de Lausanne. Na Suisse. OK, là. On a bena batanga ba fréquentant na ebele à partir ya ko ya Lausanne wana. Donc na pesi ba mbote belé. Bango baza pona biso pona ko soutenir nga surtout artiste na bango ya mabele ya commune na bango ba uta ba Benz pétrole ba chameau de souffle chameau de souffle donc ba mbote na bino belé
Docteur Michel Makengo na pesi mbote bele papa mokonzi ya ba opération même mes ndenge nini so cheka pa ke tongwa elongwe na pete Mama Zizi Lubamba mobala docteur ya mwasi ya docteur Jeff Uchenda bango baza na Maroc bientôt ngana ke Maroc grâce na bango ndina wakende Maroc ata une semaine kaka nazonga na ngakini sala bien makasi grâce na bango nde babonga mapona nga na wakende kuna bana Maroc kala mingi te kipeka peka zo ya na Maroc bino mo bomone ngezala scandale kutu ya kosakana te grâce ya tata wana docteur Jeff Uchenda na Mama Zizi Lubamba en tout cas bambote belé na Karine Kidiant numéro de contact plus 243 69 86 076 mais bientôt nazo fongola WhatsApp bientôt nazongela ngo numéro na WhatsApp plus 243 90 52 52 15 ans. Plus 250. Oh. 00243. Ouais. 90 52 150 86. Hein? Yango ande ya WhatsApp bientôt. Hein, dans 2 ou 3 jours. Pour le moment, babenga na numéro na pia kiliboso plus 243 89 66 86 076. Wana so benga même sikoyo rozwangai kaka. Nyoso benga rozwangai. To solola. Continuez na ba dédicace na o. En tout cas na pesi mbote mingi na Nadine maman na Plamedi, bango baza na Lyon, ba konza Lyon bana France. Sans pas les meilleurs. Yangai ya tongo na robosa na binote toza toujours kumwa pape mobali ya mère rêvé ba solution o akangi bana poto nyonso na makambo ya traitement o na makambo ya na mamone dans de mère rêvé na yo mère rêvé atinde la paix verdi ki yoka babiloko mère rêvé tinde pa na ngana opesa aroyoka Trésor Kidianti promoteur a munene lelo na Kishasa bande konanga wana famille Kidianti na pesi bino mbote bino nyonso na lingaka bino po boza ya ngai ba nyonso ba benga ngai na Belgique partout boza ya nga na ebike WhatsApp ezo ya to solola tondo solola na bino nyonso hein to solola na bino bina nyonso esala bien nano bale susu Compte Facebook. Na payment. Compte Facebook. Non, c'est la Facebook. Kipeka mazoa. Kipeka mazoa. Kipeka mazoa. So ba beti vraiment en tout cas reçoit. D'accord. Merci beaucoup, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. C'était bien Elubuya Bikoloté, Elubuya Bastard. Merci à toi, Verdi Kioka, 24 mises au point derrière la caméra. Et pourquoi pas à mon boss, Babi, 3 fois plus que boss, Jean Tubo, Ndema Kambo. Ndema Kambo. Donc, Babi, Eco RDC, toujours à l'attaque. En français, Baba, bon, ouais. Nous, en français, Babani, à l'attaque. Et ça, bon, ouais, dans le lobby bien. Merci beaucoup, merci. Donc, c'est que dans le lobby bien. Donc, c'est que wow, c'est que goût, c'est que bien. Merci beaucoup na bande konyoso balanda Fani Katalia fia chochocho na ba obolinganga na ba obolinganga tenga lingamino tellement makasi mami sa chama chibwa bwa ba bibi nyonso bambote belé na kosukisa na kopesa bongo domaze tant tout temps ba domaze donc bino nyonso bambote belé merci beaucoup wana tokutani bongo tokutani bongo mbala na sima Irene Kidia Fuka Bibi Siara tout c'est kubino nyonso topesi bino tellement bambote belé ba José de Londres sida bilé bino tout donc tokosukisa na koloba bisouba et pesa meli na Verdi Kiyoka 24 mises au point bisouba et pesa meli bongo na Bob Molema le suprême mon fils à moi et pourquoi pas Anora Kalonjimo sa pembe na kata Eco Presse à la simana o misusu ezali ko ya soko kozala Elubuya Bastard te e kozala bongo télé réalité soko za télé réalité te et si on parlait de toi si on parlait de toi, et ça Elubuya Bikolo. Bisous, bye.